pona kolobela makambo etali mboka makambo mai matali discours ya tata mokonzi ekolo Martin Fayulu Madidi. Message ya le 30 juin ezali message oyo elamusi bamvusi elamusi bampelemve elamusi bayi bakoko banso bakufaka basekwaki. Toye ko comprendre que Lumumba kufa te Lumumba azali. Lumumba yango be komone tata mokonzi ekolo Martin Fayulu Madidi. Soko bakolo ba distraction mama Fayulu azali patrimoine. Nelandisela mi ya discours na ye makambo tokangi biso bayi ba congolais alobeli 3 points importants. Auto synthétiser discours mobimba o tata mokonzi ekolo apesaki. Martin Fayulu alobeli patriotisme, alobeli la cohésion nationale, alobeli makambo matali la souveraineté du peuple congolais. A tel sibiso situation chaotique et situation générale ya mboka na biso to ali wapi to kokende wapi pe to komi wapi. Mboka ezali ya kokufa. Mboka ekei dans le chaos, to moni ba incompétent ba usurpateur le lenge kan ba kokamba mboka. Bako kamba mboka attend que batu oyo to benga na lopoto ben incompétent. IDPS au pouvoir, un parti politique auto eba ki lobi ba koloba ete le peuple d'abord. Aujourd'hui ba la kibiso qui incapacité na bango la gestion ya République démocratique du Congo. Elingi koloba ni nde konanga. Tata mokonzi ekolo na makambo ebele oyo amanyoli. Eloko esali ngai malamu alobeli makambo oyo koleka na kati ya est ya 53 villages lobi babotolaki su misatu tokomi na 56 villages ezali ba territoire te ezali ba localité te, ce sont des villages oyo ba récupérer na maboko ya banguna ba M23. Mboka ya Butembo ezaki menacé, il y a plus de 170 incidents et il y a eu 4 morts des travailleurs humanitaires au Boma qui n'a qu'à ta ville à Butembo. Il y a eu 20 personnes au Levaki jusque là-bas comme on en a été. Tomoni Bamboka et Belé ba village et Belé Babotoli yango sokotali mama nangai. Il y a 15 militaires rwandais, 10 militaires rwandais, c'est-à-dire c'est la complicité. Il y a armée congolais et puis il y a gouvernement congolais na makambo ko le kanakati ya M23. Dans notre armée, il y a une grande infiltration au Toyebilisonio Sobutakala. Na kati ya gouvernement, il y a eu des ministres, lui-même Tshisekedi, complice, Nandeko Paul Kagame. Au Bakamati Mboka en otage, jusque-là, ba territoire, ba localité. Aujourd'hui, il y a 58, si c'est 56 villages sous-occupés par M23. Tshisekedi a dénoncé, Tshisekedi a causé la publicité, maman. A causé la campagne à Paul Kagame. Parce que ceux qui ont causé la publicité à Paul Kagame a dénoncé, les oyo lorsqu'à l'obaki au cas d'escarmouche. Et c'est là que tout le monde a dit lolo. Abundi si ba M23. Tu as combien d'États ont renforcé toi si ça habite ma cité. Kenya qui a on parle même pas Afrique du Sud ya kolobezate. Ouganda, on ne parle même pas. Il y a plusieurs pays. Ah, ouais, ce soit quelque chose de tchadien. Il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de Congolais. Il y a quelque chose de italien. Italien. C'est la haute trahison dans le cannabis au Congo. Au Tshisekedi Asali. Maman, tant que il y a qu'à dénoncer. Nalandi Constant Dima, un gouverneur militaire. Il y a beaucoup de manioli en on a monocone n'étendue qu'à l'obinin. Alors, Biboti, quoi qu'ils aient fait d'essai, jusque-là, tout ce qu'il soit mot d'ordre, il y a quoi attaquer mon gounia. C'est-à-dire, mot d'ordre, bango baswa kango ba politico. Bango ba fonctionner kana ba politico. Politico yango gouvernement ya Kinshasa. Félix a coupé sa mot d'ordre. Mais tout le monde ba théâtre Bemba. On a outi kosomba ba avion. On a outi kosomba manduki. Manduki wana za kaka soki ba oki faula ko marché. Il quand kokoloka tchatika lufungola batie biso na balabala. Si s'agit comme on tumbakuna bakokokate. Maman. Awa na mai ndombe, on parle même pas. Na ville ya lotete na maluku. Batumbaki batu na bandako. Il y a 2 semaines déjà. Okeina chopo na Kisangani bako boma ba Congolais kinolelo.
oye na Kasai oriental, on parle même pas. Hollandi Conseil de sécurité des Nations Unies, rapport na bango. Balobi nini? Balobi ete bango bazali toujours encore Grande-Bretagne, France, États-Unis d'Amérique. Bako soutenir Rwanda jusqu'en 2025. Projet na bango ezalaka juste ya ko balkaniser 3 pays en Afrique ya liboso. Le premier pays na kati Afrique, les 3 premiers pays au bango ba balkaniser. Aussi Soudan, les a balkanisé. Aussi Mali, les a balkanisé. Balobi ete avant to koma août ou décembre awa Congo faisait la balkanisé. Hollandi yango te. Poutine bakeko kutana kuna na Maison Blanche. C'est le fait. Ba protéger ba bien na ye, muta toucher o ya botolité. Yé parti ga o ya baninga. Voilà makambo na bango conseil des ministres, conseil de sécurité des Nations Unies o ba uti ko sa rapport na bango. C'est du théâtre. Toyebi yango malamu papa na ngai mama. Ces régimes et quoi aboutir ne l'autre côté, régime ya ba marionnette. Le régime moko eko kamamboka na biso illégitime. Bazali légitimité pourquoi ba memi sur la élection chaotique. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la RDC a commis beaucoup de crises et illégitimité. Jusqu'à aujourd'hui, Félix lui-même a été créé, nommé par M. Kadima, Yasseni et M. Kamoulette. Ba député bala qui nommé. Ce qu'on sanga ba député wana ba kokene wana pour que ba résoudre nini vis-à-vis la condition ya peuple nenga ko souffrir. Dans le salaire ya soda $80 FARDC. Salaire ya policier $50. Mais na yo kelo comme mama balobi ete ezali na règlement d'ordre intérieur moko ya makamoka ka wetani ba futami oyo basala kana l'état. Que policier ça kana salaire te. To ki yango déjà tant que to découvrir belema to ko songa n'étendre que pour la costali sa peuple. Policier ça na salaire te mais to ka soit $50 la COP. Enseignant qu'on soit combien? 400 000 francs. 400 000 francs là-bas qu'on soit on a 3 villes. Kinshasa, Lubumbashi et puis Congo central. 400 000. Les restes d'autres provinces qu'on toucher 250 000 francs. Il y a qu'un fonctionnaire qui a touché combien? 250 000 francs. Fonctionnaire, 200 000 à 250 000 francs. Bilo qu'on a wense mati. Dollars, kilo lelo et mati na 30. $10 et combien à 30 000. Quand la tête on comme à 60 000. Fachi béton. Litungu na wense kombata. Tumba kwa 50 francs to soma ke combien à 300. Bango na se à l'auto, na se à c'était fachi béton. Bango balelaka fachi béton mukwa tombolo. Resma fachi pe aboyi na eko keliko mudabitumana est. Apona comme un gardien international du monde. A remplacé ma tampe. A comme un numéro 1. Ba tapage, ba tourisme. Mboke zo kene na loyenge. Voyage moko ya président ko coûté $2 millions américains. Tala mbongo ba ke kotongela arena. 170 et quelques millions $, américains. Mais soda kozanga ba munitions. Donc mudabitumba pona ko benga na mungunya. Mbongo ekei et pas ya bandundu ba ko tongela bino arena. Po bobina ka bien, po ye moto alenga ka ambiance de Antoine Chilolo. Maman nanga. Nalingi koloba noni dans ce pays et loko nalingi ko marquer les anines. Et ça dit que au sud de Kokabuya akoma roi na mboka oyo. Maman Marthe, chef coutumier. De Kochilo makoma kiamfu. Donde ba alaka wana. Soko su ba fils mukoko baza banganga na bango. Osona ba fils mukoko bashiri muniere yango na pesa ka bango conseil bango ba bureau na bango de Antoine na pesi bango eza 10e limité. Soki balie mboa ba meli lotoko cette fois-ci na lobaki ngai fu de fayulu. Bango lokola balia ka mboa biso to nolia niao. To ban rolia niao pourquoi parce que niao abomaka mboa. Yango to lobi ndeko Félix akokite ko kambambo kaou. Ali est compétent. 5 ans 250 promesses. À ta promesse, pourquoi réaliser ça? 250 promesses. 5 ans. Le loba koti, maman Chidi Titulu Kalobi na bisobo. Maman Tulu Kalobi a créé biso emploi na Katamboko. Or, avant que Toba na créé emploi, Toba na créé entreprise à l'État. T'as la député qu'on soit salaire à combien? Na moi moko. Maman salaire est quitté à l'Ika Diosha. Yande ko fital kamere.
yali lokuta kamera ali mwivi bamesana ye na kabuya bamwivi mama soki falu tembele toyoka salaire ya député te soki alobi salaire ekiti ye kamera alakisa biso babilité de pays ya badéputé émolument $9 000 14 millions prime d'IFEX de dollars 10 millions frais de participation en tant que député chaque jour azo touché yango $1000 chaque jour en tant que député plénière ezala ezalate ba toucha kango mbongo carburant beta $1000 fois 30 ça fait combien $30 000 $33 000 ya salaire to combien ba 65 quelque ceux qui tozuna ba 10 millions 14 millions tu qu'on soit frais parce que bazo que na septembre vacances parlementaires bazo ka bongo na 3 tranches il y a $3000 il y a $6000 et $9000 député mtako touché mbongo na un mois bama député on a kozana na combien to ko koma na ba $200 000 un député oya kolala pongi na plénière qui sont pour acheter Musapibu mais sodo akolata mukaba na ye akobunde tumba na est akosufra akonyoko bakokufa tiki basi atiki bana mais akotouché $80 to betela fachi beton maboko ba bateau de pêche fachi beton tilelo na yoki bemba pa lobi Congo Airways e bemba lobi Congo Airways akotika ka sikolo ko ba comme c'est roulage abandi ko réclamer mbongo ba pesa ye po yiba akele ko somba ba avion eya maman yebisa monsieur Chilombo a démissionné eloko na koloba na Sakimene Shabani na Bumba na Kiabulo gouverneur ya Katanga bali esengena ketika bango na telema na kotika bato wana na telema mama e ali théâtre pona ni na lobi bongo e bandi na ba élection ba yibi bokonza mwana mboka Martin Fayulu ba memi biso la loi électorale dit clairement vote et c'est le makam kolomoko mais ba memi biso en violation ya loi 7 jours ya vote simulacre électoral toye gouvernement 6 mois babimisi na 7e mois après kende o photo remanier gouvernement batu musu ba kombo ezate yango théâtre koleka kuna na ministre intérieur Kiabulo a présenté plan d'action na ye Oponani a présenté plan d'action na ye a violé article 198 de la constitution voilà ministre Sakimene Shabani moto ko accuser les deux gouverneurs parce que a invité ki bango na Kinshasa lundi bayaki lundi awa alobi que non il y aura des sanctions contre ba gouverneur wana maintenant tozo comprendre té na yoki Kiabula alobi après rencontre na bango na Sakimene Shabani abi faut passer la remaniement abandi yango lelo azo remanier ba ministre profession oya nommé na inspecteur eza déjà autobengaka déjà autobengaka incapacité ou l'irresponsabilité au sommet de la gestion ya mboka na biso makambo déjà salemi toye tozwi ndeko Bumba makambo etali mama makambo etali o banomaki inspecteur à la police wana eza mambo batayi DPS parce que bango na bango moko babundaki bitumba na 10e mairie babundi bitumba bakomi kolobete Kabuya doit démissionner Kabuya doit quitter le parti lelo yo tokoloba état de droit ezali na IDPS vrai ou faux nga fu de faux na koloba faux muyibe mbongo ba forage bakimisi ye poto abeli siko Jean-Marc Kabund mtaza na prison abela kate mukeba ya bela kate mukeba ya bela kate Jean-Marc Kabund abela kate kaka ye Nicolas Kazadi abeli maladi nini ya misu to maladi ya libumu ezali muyibi ya ndeko Chilombo na ndeko Nicolas Kazadi mbongo wana bakabolaki yango mama moni théâtre ezalaka caméra entre caméra na Chilombo makama retro commission yango eza entre Nicolas Kazadi na ndeko Chilolo retro commission mais c'est Antoine Félix du théâtre tokoki ko continuer jamais na ben compétent bato bakokamba mboka na moyibi na mensonge et le but tata mokonzi wanga ya ekolo Martin Fayulu alobi ete soki ndeko Chilombo akokanisa ete akochanger constitution akomona biso akoniata akotambola likola bibembe na biso bitumba eza moko constitution ou pas constitution nous allons au dialogue tozali kokende na dialogue pour que to dégrader crise o elati mboka so marché te
mboka ezo marché te mama ezo marché te yango Fayulu alobaki clair soki Félix tozosenga Félix te si Félix azali na bolingo ya mboka oyo soki Félix azali na komba o papa na yatikelaka ya koloba ete le peuple d'abord aya tofana na mesa andimaka mboka ezo marché mabe topesa ba piste de solution tosisa na bitumba na monguna parce que papa mama tokokoma 2025 te est kozala balkanisé là na solo banabino parce que mindele déjà pamba ba accélérer bitumba ba pesi ba munition de guerre tu tokoma 2025 okoyoka est tout ekoi je vous dis jour au jour bazobotola ba village conseil mukena ndeko Kabuya tanga zaka porter ya mwana mboka Martin Fayulu toalaka ko fute salaire metango na koyoka Kabuya kolobeke bilobele ya pamba isengeli ngai fu de Fayulu fils mukoko auti koleka déjà na telema cette fois-ci na kozoyer lokola ba kolongole secrétaire général ya parti IDPS ba comprendre que Pape Tshisekedi apola te na mabele akomi kolobela bango na mabumu ete Tshisekedi akomi kolobela bango na mabumu esengeli na so Augustin Kabuya na ketche na telema donc d'ici samedi faut na ketike na telema bien dimanche Ilobasuke ezali boye mama ndeko Antoine Félix abosa na makambo ya constitution abosa na makambo etali porte parole na kosenga na madame Tuluka madame tonto Chilolo Félix na madame Tuluka na tonto Chilolo na Chibau fils Mukoko Jean Muniere na bengi bango na sibango keno ba mo kosa bango démissionner lobby Fachi doit démissionner. Incompétent. Merci.